C'est la voie de l'Amérique, le bel abisso na dinga la ligne était mauti koleka lelo ezali makambo ya soni pona mboka oyo bazali ko prôner état de droit pona moto oyo azali ko exprimer ba opinion na ye politique en tant que opposant bakoki ko condamner na lolenge basalité ministère public ya sengaki mbula misato mais la cour a décidé d'appeler 7 ans d'emprisonnement. Et c'est ce que nous dénonçons et nous continuerons à dire que ça c'est un acharnement face à un leader politique. Instance mosusu ezalité, mais tokoiser na ba voix nyonso politique pour être likambo et kokozwa dénouement. Donc Azali empêché pour la belle élection. Tout à fait. Ça, c'est ce qui ressort un peu de ce qui vient d'être dit ici. Parce que le Kola Azali, challenger Moko, incontournable, qui peut bien changer les choses dans ces pays, Bazali Kolukako étouffé, qu'on muselait la voix de l'opposition. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Cour de cassation à Kati Mbano Pona, député national Jean-Marc Kabunda Kabunda, Kati, à Katelier 84 mois, il y a emprisonnement. À Katelier 84 mois d'emprisonnement. Pour une infraction, nous babanda ki kolandelaye. Pour une infraction, nous babanda ki kolandelaye. Nous sommes à Sangisi bambano nango nyonso nde epesi pour na 84 mois de servitude pénale au Bakatelier. O ezali ko équivaloir na 7 ans et à prison. Kasi est-ce que donc arrêter ba élection à Touro? Selon cours, na yebité, nous koyeba. Donc Borolande la lisusuté et Sili. Yango ezali instance ya suka. Ezali instance ya suka likolo na yango mususu ezalité. OK.